ndenge tina importance ya nuit de noces eza nango te posi nasala nanga deya banuit de noces na ngai amo mpe nakenda nanga mpe nalaini nanga mpe libanda na makangu na ngai na fiance deya mpo fami bayebi te na makangu na ngai mpe tokende moso nuit de noces tolali na biso nyonso eza bacompte ya nuit de noces sikoto tobayana na biso oyo eza oka bacomplement d'objet direct tozangi tobakisi kaka oyo ezangaki si tosala nuit de noces avant tosala libala sikoyo tokoki kobalana na nsima mpo tokokisa importance ya nuit de noces donc nuit de noces après libala namona yango sute mpo lelo si tosilisa deya banuit de noces tokende na baposition nyonso tokende na pena nyonso vraiment on a une importance à nuit de noces on n'a pas l'idée c'est un peu donc importance on a évité mais là au moment on a et ça les maraming n'a pas fait des avant marié peut-être pour éviter ça il va 1 heure 2 heures ils allaient discuter pourquoi marié à côté à 1 heure à côté à 1 heure il y a aussi ma cérémonie il y a présentation il y a repès ça babilo quand il y a robina nion soit il y a attend il y a mingi ba marié ba tenda sous pour la na nuit de noces oh on a comprendre yango wana pour le bosso ya boya fait un mariage de bokat avant ba marié ba koti ba kena ba bino botika na bino fête mais mikolo ça le masque pour marier moko à côté à 1 heure 2 heures si ba ça ba cérémonie mususu bolia ka bobina ou quand ba photo donc tana et ça m'a conseil au mai na pesa na ba marié au ba la base là bien organisé ba organiser ba fête na bango très bien mais vu que il faut quota elle ba air beaucoup maki air wana ka ne faut quota na invitation comme 19h 20h quota 20h pour pesa ba tout temps to fanda na fête to lia après celui boko ça ba nuit de noces na bino boké na bino ndo tira importance nuit de noces ça na hotel aussi na sala na ngada ba nuit de noces na ngai amo pe na kenda na ngape na laini na ngape libanda na makangu na ngai na fiance deya mpo fami bayebi te na makangu na ngai mpe tokende moso nuit de noces tolali na biso nyonso eza bacompte ya nuit de noces sikoto tobayana na biso oyo eza oka bacomplement d'objet direct tozangi tobakisi kaka oyo ezangaki si tosala nuit de noces avant tosala libala sikoyo tokoki kobayana na nsima mpo tokokisa importance ya nuit de noces donc nuit de noces après libala namona yango sute mpo lelo si tosilisa deya banuit de noces tokende na baposition nyonso tokende na pena nyonso donc mopanzi mosusu asala nuit de noces papa ezala te yango tokoma osilisa bafeti ti ntongo omonaka maye afani na bango kaka wana baparent mpe bacompone ya bango bakenda suko gaspille bambongo te mpo bareserve baflat mpo babike bano ti tozo encadre boye si basalaka na bango deja nuit de noces na bango bazela kaka bafamille nde bayebake nomoni mwana yo abanda oke nuit de noces na motu boye alesili tozalaki na makangu na joana oyo biso tosalaki na makangu na estce mare na yebi soki apesaka matériel eza da trop tard mpo da tokendaki na banuit de noces il y a déjà bacouple oyo avant kutu bakoma na étape ya fiançaille déjà basala da banuit de noces na bango à plusieurs reprises parce que oyebisa ngai au moment ya fête au moment porté ya fête nuit de noces wana est ce que na mwasi na mobali moto akomona importance nango aza te tobanamona même bacouple ebele azosela kaka aire ya nuit de noces ma nyonso esalama na fête wana etali ete
Yéo azo calculer dans toute l'importance c'est ça nuit de noces. Mais c'est quoi échanger pourquoi? Échanger parce que il y a des jeunes, on a le biso namitia parce que moi aussi je suis jeune. Il y a des jeunes biso le rôle à autosa déjà tomi salé là bas nuit de noces na biso. Au monde à Batou, basant la carte de relation qui concubinage, l'aime sous c'est tous les jours qu'ils font cet acte sexuel. Si je peux l'employer comme ça. C'est tous les jours que baïbani banzoto, bazo sala maramuna bango. Et puis, et arrivé au moment où je vais commis il y a ma camarade n'engé senga qui a bobalani, bogue de nuit de noces. Important c'est non où ça soutien. D'abord ça tout ça tout continue à piquer pour ça là haut. Sauf que moi la 13 ans ça nous de la comment à 19 à 20 ans. Pour nous les jeunes et ça la kanango les soutien. Parce que tout ça la kango déjà na kili kangu date bana banzoto te bani nyonso. Na ki fiançailles même. Est-ce que tu as kende na mariage on mona ka ba marié ba ça la fait de go ba na 22h si ba 5h marié ba longo ça pour nini. Pour bazar d'abord zo batona ya kosangitsana excusez-moi pour na temps kosangitsana banzoto ya koyeba na kati na libanda moi za nonga pona mobala honoré na yengai famille bake nazala na mutu na komi officiellement mutu bebo da famille da bike moi na mana mutu boy ba yeba na ba ke moi ça mais na nga mikolo wa ka ba ka mutu ba ta ta la kaka. Mais est-ce qu'on va leur écrire à point nini? Ah, on qui c'est va me la fille. C'est important, ça nous tenir chez ça dans le terrain. Aussi, la salle, on a des bannis de nos sangai. Mon père qui est dans la peine, on a une banda, la macang, on a une fiancée qui a pour famille. La macang, on a une paix, to quelle famille de noces. To là, une bisonnière, on est un compte famille de noces. Ce qu'on entend au bail, on a bisonnière, on a un complément d'objet direct. To sang to ba kisi kana o sang haki si to sala ni de noces avant to sang libala parce que to o bala na sima poto kokisa important c'est nuit de noces donc nuit de noces après libala na mona ngo te ko lelo si to sili ça da ba nuit de noces to kenda na ba position nyonso to kenda na ba nyonso